Na Mobu 1939, donc Maman Sidonie a connu quand même, a coupé à 85 ans d'âge. Pourquoi vous pouvez traiter moi Maboko? En tout cas, Simon Koutikoukoulou, c'est Maman Kisita Kilukano. Maman Mibale, ma Koufa. Dans le territoire, il y a des Vula, dans le secteur, dans la ville à Naye. Côté à Kitata Naye, Azali Moutouya qui. Moi qui est moi mon cœur. Il faut n'abattre l'entoucan. Dans la jaloux dans ma camba, beaucoup il y a coutume. Donc Kitata Baboti Maman Sidonie Ezali qui simbo kuna vunda, kudia kuvunda, kuroa kuvunda, wo kuvundi diko. Donc, Sidonie, Azala qui fait une femme légèreté, une femme tout le monde, Azala qui fait la profession naïe, Oyo Ayikola qui n'est pas ma sœur, Maman Azala qui est une grande couturière. Donc, Salaye Ayikola, Azala qui kotonga bilamba, donc Azala qui couturière. Voilà. Elle était mariée, Tobé Azala qui n'a pas parlé naïe, na kombo ya papa Théophile Pugungani, Oyo Aouta Koti Kabiso, moi naïe. Aza maman, azalaki na matrice ya makasi, azalaki na matrice penza 6, mibali 4. Bango nyonso baza na bomoi. Vraiment, asali musala malamu, Zamba pambola ye. Et cette maman, elle n'a pas été aussi la moindre pour nous. C'était une maman modèle, une maman soucieuse de ses enfants, une maman encadreur. Elle a encadré tous ses enfants, ses petits-fils et ses petites-filles. Elle a vraiment été une bonne maman, une maman qui s'est élevée. Et aujourd'hui, nous disons adieu, Maman Sidonie. Adieu, adieu. Merci. Hollanda, et puis à mise et connaissance. Voilà, sans plus tarder, Tosengi Naba notable, DJ, Soki Azali, Asel Biso Mwanzembase, pas notable. Bandiminyoso katina mokili tokumisa kaka yawe. Bandiminyoso katina mokili tonetola se yawe. Nyonso ekopema na mokili ekumisa kaka yawe. Nyonso ekopema na mokili eletola kombo ya Masia. Mama kumama, mama kosina Yuda. Biso nyonso tokumisa yawe. Bandimi nyonso katina mokili tokumisa kaka yawe. Bandimi nyonso katina mokili tonetola se yawe. Nyonso ekopema na mokili ekumisa kaka yawe. Nyonso ekopema na mokili eletola kombo ya Masia. Mama kumama, mama kosina Yuda. Biso nyonso tokumisa yawe. Yangoyo, kina ndawa kitoko asido ndio kitoko yeni kitoko pambo ya kubaya eza ngo bien kuna sebonge tia ngabo Azali nzambe mokili na nyonso mopesi na kimilonga na biso. Mama kumama, mama kosina Yuda. Biso nyonso tokumisa mokili na biso.
tokumisa kaka yawe natangwa pasi mpe bisengo tunetola se yawe azali elongeli kia basantu azali nde nzambe mama kumama tokumisa e azala bomo Sura to pesca e de ódio de transporte. Bele balongwambe okomaki me biso tokolo jamai na lie ya traitement na mabele epai ya wuta eleve bongo kombo na yo mpe monene na yo ville de taliske eyamba parce que awa ye akozalaka lisekwi na nkolo yesu oyo oyaki na biso toza na ferme confiance ekozonga na biso na kimia esika mosala elingi kosalema awa toyaki kokite na mabele elekata na kimia kobatela biso na kombo na yesu masiya nkolo yesu Sasa jamani Tempère, il y aura biso awa nya team c'est là. En fait, tu vas dans 500 fois pour aller. Combien? Malembe jamani. Vous allez dire 500 francs. Voilà 500 000 francs. Kwa mali kasugala. Tu vas pas pour le monde Zwaka. Baba kati ah. il faut pas Ya mwana bien les gars. Wende beno ile. Ezozebula. Azali pas douter. Malédiction la famille. Malédiction. Famille bo bo ka frère. Mobimba ka boye. Oh, tu as salité. Ballon va très bien. Ya Bamba. Les photos aussi ça non. Eza on kama umela te ya. Acha mambo yako kwa baba brother. Mbona mimi pote liza makasi baba brother.